KAPASHTV. Penielle Alexa biso kake azaki maipayen. OK. Alexa biso kake azaki maipayen, donc ça veut dire ton abi maipayen, c'est-à-dire aza fille à délire. Ouais. Aya na ina via Mike Kalambai parce que Mike Kalambai azaki pasteur, il faut qu'à changer donné. Ngani naza biso pasteur ngayo bana ngamalgi no beta du solo bandika ya ba Bible. Mais naza no précité, non koko mama pasteur te héros. Penielle Alexa biso kake azaki une fille à délire. Et puis bravo kaka po Mike Kalambai a kotisa ye na YouTube. Pour to yeba ka été. Mike mutayela biso ye. T'es passé Moïse Mbi. T'es passé Moïse Mbi et tout le monde est retombé nango. Et puis ça Eliane liboma. Comment dire t'as liboma? Non le moment Eliane était. Pour son évidemment le moment Eliane n'a pas décortiqué, n'a pas comme c'est même na Eliane yama. Oh mona. Mon Eliane, à ça la clip pour Anine. Pour moi mon Eliane mon d'accord en français. Mais ce qui n'a pas passé Moïse Mbi est un joueur rôle wana. Alinga linga te pona litama ngande toboka. Alinga linga te. Alinga bolinga mone bende nini. Eh, a joué nini ba lo balanga nini ba to traiter ngani passer Moïse Mbi à côté si Jezabel la clip. Pour à mon Eliane a bien azani ni menji. Bolingo kaleza raté, bolingo feza raka, linga na bolingo no feza toujours sika. Makambo sike bakisama. O to mona pe bandumba libanda yango to ya nango pa na bolingo na biso pe to sala. Pour eza la spécialité. Et donc na c'est en tout cas Malika basi Ndaku. Oui, yango moni bandumba bakutana na ba chance mabala. Ba yango moni bandumba babala ka parce que ba yebi ebele bazana expérience ya mambo ebele. Parce que biso neti ngana linga ko copier bandumba. Et kindumba eza musala mabete, eza musala o moto sengeli alinga sala. Pour se retrouver. Fois en a pour na face à l'eloquana. Donc to linga pe ko copier bango parce que mamusu bango pour sala que ça très capital et important pe na ba love ebele. Ngai na sala vinyo so kapashula. Na sala musala boîte. Na yeba na bandumba pour na sala na boîte. OK. Na sala na ba chetemba, na sala na ba sono, na sala na ba boîte ebele na ville ba restaurant ebele. Là c'est on a vu que valeur il y a moi c'est moi bandumba. Na fonction avant. Et ça pour notre côté la bandumba. Pour les kawana. Et ça pour notre côté la bandumba te. Kapashula na comment on la pona njoto nanga. Vi nanga. So na kufi njoto nanga ete wapi. Kapashula et na cimetière monte bakunda fille. Fille banda ko tia bakabe. Et na cimetière monte bakunda ba fille ba tia bakabe tina ba face. Ezate. Il y a un cimetière monte bakunda ba fille ya banda ko rouler mi cimetière ba fille ba rouler yango yo. Ezate. Ezate. Mututo linga mata vieux pour nos nerfs ya njoto na ye. Mais eza monde moko très mystique. Na matine avion na kiti na lelima ya miso kiti. Nzambe ba o ba kufa na crash na leti bango na nini. Parce qu'on a les la susu. Pour na mutumo le kana YouTube ba finga na kabelo te. Mais eza li boma. La porte, j'ai évité mes parents à l'âge de 16 ans. J'ai passé mon temps devant la télé avec mes potos. La soirée, je prenais ma moto, j'ai rentré au ghetto. On goûtait la mola, on goûtait les portos. Salut à tout le monde. Ngai komo na ngai GM Star. Bola na ngai na plateforme nyonso. Bozwa ngai single na ngai wuti ko bima. Jaloux, bolanda, na ma plateforme nyonso, boroyoka ngai. Bo s'abonner massivement. GM Star, artiste musicien. Ozali nzambo osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyeya ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na kalikambo mokuti na savokilo yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo
kolemba na kalikambo moko te na samo kilo yo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala Yesu zamba ya motema malamu nano namona te zamba ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe Yesu. Bienvenue dans Kapage Télévision, c'est votre présentatrice Cynthia Kapage, on est bel et bien dans Kapage Télévision. Merci de vous abonner massivement, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter sous nos émissions. Voilà. Appelez nos invités, appelez Cynthia Kapage. S'il y a un malentendu, appelez-moi, je suis là, Madame Déjà. Ça l'a mis bien terre. Merci d'avoir vrai Nangai. Ma fille m'a dit, ah, maman, tu es docteur? Hein, maman? Tu as mis le blond, tu es médecin? Moi, docteur, il y a petite sœur, bon, je suis avec Malika Mania, qui est mon invitée en tout cas. Merci. Ouais. Objectif avril, son cas. Vous savez, bon, ça déjà, il s'est vraiment bien. Attends 90.500. Attends, comment la 104, mais avis avec Dieu, nous ferons des exploits. Malika Mania, bienvenue dans Kapage Télévision. Bienvenue à Kinshasa, notre diaspora. Aïe, à Outi, à Miki Diapoto. Aïe. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Boya Tchoko. Bonjour, on a abonné tout à New York. Kapage Télévision. Donc, bonjour, on a battu tout le Malika partout dans le monde. C'est battu à soutenir physiquement, moralement, financièrement. Donc, c'est-à-dire, à des recommandations à partir à Dubaï, battu à Singaki Malika, on a pour ça tout le monde on a Kapage Télévision. Donc, tellement à apaiser état-major. Donc, c'est battu tout le déjà. Que Malika donc bonjour on a fait Kapashula moi ça boya tchoko donc ça dit tout ça Dieu ya basi ba boya tchoko ya peu problème na biso déjà quand nzamba sala la biso les alolenge na biso vraiment donc, en tout cas voilà quoi voyage l'équipe bien ouais. Tout ça on est ensemble tout solo là c'est Valentin élection kuna toi na leki c'est kuna c'est Valentin zaki na kuna ba c'est Valentin ça puis maman miki eza ba bilo moko eza non vraiment considéré té donc c'est Valentin na bolingo eza tous les jours voilà bolingo kaleza raté bolingo feza raka linga na bolingo no feza toujours sika makambo sike bakisama o to mona pe bandumba libanda yango to ya na po na bolingo na biso pe to sala pour eza la spécialité et donc na c'est bandumba baleka basi Ndaku oui yango moni bandumba bakutana na ba chance mabala ba yango moni bandumba babala parce que ba yebi ebele bazan expérience ya mambo ebele parce que biso net ngana linga ko copier bandumba kindumba eza musala mabete eza musala o moto esengeli alinga sala pour se retrouver pour en apona il face le lokwana donc to linga pe ko copier bango parce que mamsu bango pour ça que ça très capital et important pe na ba love ebele et donc c'est Valentin ça ngelo ko moko au moins to célébrer la journée de la femme parce que la journée déjà surtout quand mois de mars c'est un mois et biso bana basi donc mais c'est Valentin ça ba maman oui ça non vraiment une importance c'était quoi mais sinon écoutez ngana à Dubaï ouais cause la fille mère ça facile cause la fille mère eza vraiment YouTube ya biso te net na vie ya YouTube eza normal eza nango plus facile cause la fille mère eza que oboma ki mutu yango esala ko bota cause la fille mère eza que esengaki otangisa makila na ndenga mabe cause la fille mère eza ka okutana na libaku na moment wana na âge wana bato belé babota na ba conscience na bango te neti ngana botaka à l'époque na naza boy na longola zemité et l'autre côté na kutani na zemi non yeba te no banda wapi no suka wapi et mais nazaki déjà veillé nazaki déjà na milieu ba musique ba musicien mais na yeba ki cop wana te et mais du coup on a botaki nanga na ko mona siko kete oh na komi siko mama yango ça ki mo mukien bilo musotika ki lelo soki naza na YouTube c'est bana mko na botaki baya nanga babilo ko boti boye yebake okoti na mulongo po bazaki dena ba cousine nanga musu bazaki de ba botaki okoti na mulongo na mtoza kusabino siko cop ngai na sala vinyo so kapashula na sala musala boîte
nayebi na bandumba pour na sala na boîte. OK. Na sala na ba chetemba, na sala na ba sono, na sala na ba boîte belé na ville ba restaurant belé. Classe on a vu que valeur ya moi c'est côté moi bandumba na fonction na bango. Eza pour na côté la bandumba. Té, eza pour na côté la bandumba té. Je te dis indicaté, eza normal. Té, eza indicaté. Eza normal parce que ngapi na kokepi ko la ta talon na telemi pe na kisa kindumba. Si. Pour bandumba pe ba vivre bandumba pe ba mata ba avion ba yaka. Si. Ça dit musala na pe futa bango. Mais ce que ezaki copie na ngati. Copie na ngezalaki na hôtel na boîte de 20h à 6h client continue à servir. Akabelinga pour boire nanga kapashula na vana nanda ku balongoli nga pa DJ Frank na vani nanda ku nabi na kokate nga sa musala no fona sala kaka ce que DJ Frank lo la yoni nga mo na zona lobele te na minute to lobele na de patron Malika officiel TV donc ça déjà trop tard vraiment et à l'époque déjà ba asora bien c'est que yo ki ma musala te ba raison zebele o to ko lobati peut-être na ngambunaye oui voilà OK apesi mbote wana msuka na paka DJ Frank en tout cas aza moto apesa musala DJ Valère voilà et ça DJ Frank. Et du coup, on a le mois qu'on a côté Ndaku parce que nous avons entouré nos garçons. Bah vie, nous avons côté YouTube. Nous avons côté YouTube pas mon mobile. Malika, yo, toqué YouTube. A boire quand on a chaîne mobile, n'est na ya lelo. Na vana nanda ku kapashu na bino koko na vivre ndeni na mwana. C'est ça. Nabi na sokola na lata kitoko na kena na pension no deli kinumba zana na bajide te ba. Ya deli na pension mbote. Ba vandi boss deni bambote belé. Kapashu nga kendo comme ça na boîte un kitoko nde yolati. Na ina vie na ngamo bomanya to créer bouteille ya red label habitat deli kinumbi yona na kenda tina na mesa. Bonsoir boss. Boss, je m'appelle Jocelyne Mania. Et nasa service na yo duka musala deli kinumba talanga 4 fois fi ya bwa kami boy ayo duka musala abengi chef à salle de considère vient nga kan Christewa abi lobi mono fi yo ayebo peseteni na ki continuer comme la red na ngati nyozonga bon na bike lobi na musala poko na banda musala na sono eza ki facilité na banda ko sala ngo parce que na moni ke na komi mama donc il faut na s'occuper na mwana nga ngana banda o kende classe to ratongo na lycée na kinga na poko na zongi 12h na lali muke 18h na bonga mina ki musala. OK. C'était pas facile. Alors, les leçons qui na YouTube non vivre oyo nyo surtout non vivre et ça parce que c'est loko oyo kapashula mutuna ndenge ngana sepela na ndenge ntamba salanga et ça lo lenge nanga po ebonga nanga soyo lekinga na mukuse ngana lekyo na mulai soko lekinga na pembe na lekyo na mwindo soko lekinga na français na lekyo na lingala. Ozo ko kapashula to tika lokoka na tenzamba sala biso différent soki yo lekinga na immeuble na ndako ya gombe na bakiti ya cuir ngana lekyo na ndako na kasavubu kokanate to tika na kokanate na sepela na lolenge na nganjamba salanga na lobaka ngana za mwana elaka d'ailleurs ba délire nanga zo faire partir na sa parfaitité na soki na zaki parfaite mais na beba na batute tant que na beba na batuna pe na binemi o batu ba créer langa ba binemi bango moko o ngana créaté donc c'est que na parfaitité donc c'est-à-dire ngai ne banjamba salelanga na mi sepela nanga na bozui nanga ndana kapashula ngana koma na niveau ne na vanda rabo témoigner ko ya monte na okato oui ngana koma na niveau na uti pe voyage loué na Dubaï na kuti ba kabelo petit na ba genou na maison mo boya ba indien na kobi mi sape $500 na somba mais son a commis na point mo so na sombi et loko po se pesa njoto nanga et après kapashula na comment on la pona njoto nanga vi nanga so na kufi njoto nanga eke wapi kapashula et na cimetière monte bakunda fille banda ko tia bakabe et na cimetière monte bakunda ba fille ba tia bakabelo tina ba face ezate il y a un cimetière monte bakunda ba fille banda ko rouler cimetière ba fille ba rouler yango yo ezate au bande ko rouler na ba grand chauffeur mais tam so ba boîte na kitambo sinon ba tunde ba comme ça ba cimetière spécial voilà nana koma na ba niveau wana na uti Dubaï tala kapashula na funda banguna na ngepanzambe. Mais ça c'est que soir c'est pas aux passeporté yoko to bima mboko ndenge eko swanga te zozo voilà oko tout ce qu'on a point wana likolo soki likolo kilo siko eko swanga ndenge ni likolo kilo c'est-à-dire pona batu likolo kilo eza moto a voyage akate moto aza na passeport te moto yo aza na kabela mi moto aza na neti yo bo kapi
Na pas qu'à vivre. Au capi pena bimarate. Parce qu'on a un peu ce différence. Ok, il faut pas ça quoi. Voilà, différence c'est ça selon moto. Oh raisonner pour na moto. Est-ce qu'on dit que kanisa déjà pour na moto? Ça les sumo. Est-ce que ça va? Si on a commis na pour na que moto kaniselanga. Malika wana acha kabelote. Ngana otu bela makasi avant na voyager. Na beli ya makasi 2 semaines au hôpital na otala ba YouTube ne ba ofinganga. Ba vidéo ezokota. Et soit ngate. Oyo linga guerre wana. Et soit ngate pour nini? Parce que na sola na nzambe. OK. Oh tout ba loba pour na nga na sola na nzambe. Ba tout ba sanga na pour na nga. Sans cause nakenda funda bango na nzambe kapashula ngana funda ka bato bafinga nga bato nana bato bele ba imaginer que Malika na kisi Malika o yaza fie ba kisi na sola na nzambe poni na sola na nzambe parce que ngana yebi o nzamba loba pona nga ekokisama o nzamba laka pona nga ekokisama et puis tango ekokisama guerre ya delio nanga mais nzamba bundela nga na makambo ezanga o comme limité te guerre c'est-à-dire na YouTube to yaka kaka ezaba compte à rendre té na ko faire voir mon tour que o yo lo beza bongoté mais na fingioté na changer langage kapashula depuis na comprendre que moyibi ne kulusu akota paradiso na bengo bena lingala akota paradiso pour na langage. Est-ce que vous imaginez? Si, comment quitter ça? Là, na comprendre na changer langage mutu so finginga il faut expliquer que o yo lo beza bongoté moyiba kota paradiso pour na langage kana minute mukie andimate ka kota paradiso mais langage na ikaka o kaka loba ki pona mwana nzambe et sauvaki âme na ye ememi na paradis. Donc c'est-à-dire moto ko imaginer nga Malika fia bakisi na funda pa nzambe no yebisa nzambe bato bo sangana pona nga ba nuyenga bato ba sangana ka po ba ke yebisa ka déjà yo ndimaka le mususu que envoûtement oyo ezaka na YouTube biso ezwaka biso ceux qui besoin envoûter bato biso pena to. Non en fait au moni eloko na otyo loba sikoyo ozo tatola eloko déjà oyo yebi keza en fait au moni eloko oyo to liaka et contribuaka mais auto bimisa yango esalamaka ça dit ton toyaka koloba que yango na ebisi yo depuis na combat que moyiba kota paradis pour na langage na comment préférer na souri moto yo finga que Maliko tiaka kabe net na mona vidéo mon fille na YouTube finga yo Maliko so tiaka kabe lo milai yo ero zo calculer kabe lo ngona otala amnanga bo moyina ngai ton bolo ba Jésus comment otala na pe ba kabe lo ba nini sikota niveau ngana koma na niveau na tenga na koma na niveau ya otala na tala kapage soki olinga njoto na okoleka nzambe yeba osala péché makasi njoto na yo nzamba olakisa oke njoto yo zolinga eza loko te peza yo te ngam na pesu yango kabelo ngam do peso ngana koma na niveau na tala vie nanga na sepelisa njoto parce que il faut njoto nanga to na osala mbongo il faut na latisa ngo il faut na desongo mais et après na bosa na te bomo ya seko bomo inanga aminanga ekopemela côté nini kapashula so na koma na niveau na to leko selinga 5 émissions finginga no répondre na moni malade était yo pa tala na bela nga bato ba finga nga na mbeto hôpital au moins peut faire bayebi pété que tala ka yo za si pour yeba te ke nga na bela ozo comprendre maman c'est-à-dire nazaki na nzela na nzambe nanga nazaki na nzela na nzambe nanga kapashula vanité de vanité ce qu'on expliquer bato ou bakolo bake kapashula nda bimaka te bonga zo kapi mais c'est faux comment ko imaginer le mutazo kapi comment siko yo il faut tout dans tant yo au matin avion ça va au Kenya Dubaï ça va au Kenya Dubaï au vendre na dera au vendre na ville au vendre na place moko bo et après tant ozongi nini elo nya sikeye elo ka sikeza parce que ngai na uti Dubaï na mati avion na kiti na ko lela te pona mutu mo boy milenga na leli pona mataki avion na kiti ba crash combler salama siko yebisanga mon avion so lingo kita les transports les plus chers les avions mais ils ont mboka mo mabe mutu to linga mata avion pona honneur ya njoto na ye mais ils ont monde moko très mystique na matine avion na kiti na lelima ya miso kiti nzambe ba oba kufa na crash na leti bango na nini parce que na lela susu pona mutu mo lekana YouTube ba finga na kabelo te mais ils ont liboma non ça na ngata kapashula
Non, comme on a niveau on a té, on a le cas de niveau on a. Au fin, on Malika na basket bête na le cas de niveau. Vomi na komisa nzambe nanga. Mbongo na ngena sombe la basket, na ke kabela ta basani na nzambe o balala tolo na sepo nanga. Si ko ba fille hein, et donc on nini ozo sala ki évolution pe d'internet ezala te sono yo. C'est quoi? Galère, maîtrise de soi. Motuna motu a ebi place à Simbama. Kapashula, et la question c'était pour changer le langage de Kabila Ngambongote. Oso comprendre. Ngai Kapashula, okoyiba kombo. Okoyiba réputation. Mais boyiba oiza katina ngate. Oiza katina ngeza très puissante. Au moins na boa car la joie mado pitou na très puissante parce qu'il na ebi serre on a place à Batama. Asa très puissante. On a marraine. Wana wana tabo sangani bandoki boyi oh la joie petit wana za mutu mabe estimbate alobate mwana wana na yebi kapashula okoyiba kombo yebi réputation moni ngai batu ba yebi nga na za mal réputé ngai yana batu ona vanda boyo kisangandi bo finganga fi wana Malika amutabakisi fi wana bakenda ba braza bateka ban kapashula nana mukolo morte na yebi ndakanganga nga na témoignage vivante ona na ubeta ka histoire mki te beta ko lelo pa Carmel Odia Carmel Odia la fille à papa to wuta tournage habital ye loko anganga loko aye to simami to tamboli kishasa mobimba to se retrouver place mobwe pasteur nanga beninga a ok retraite on a pasteur je te dis on a trafic à Makasi mais biso za trafic te biso non te on la perçoit akolo la te o iza musuni mais o iza kati nanga yo ça la kati nanga yo ta la boete o c'est la kati nanga pasteur nanga baka soko mema sanga mela mais autant lisa yo il faut yeba devoir na yo eza nini yeba tala tozana quand même le pasteur nanga benga okende ngomba ngabi papa na contribuer ta na transport na o tokutani nazana quand même o de témoin na lakisa quand même o de nabi pasteur nanga yo ba so ba contact. Mais est-ce que Carmen Odia sale la pasteur wana ndenga na osala na ye ko sala c'est-à-dire non profiter na ye kapashula ba pasteur to mona minene nzembe sa boy atima bango toujours profiter na ba o ba yebanité ba na ba succès ta na kiboni nzambe asa frais aso côté na ngama bondeli na ko plus exemple moko yo kati pasteur ni na munene awa azotan auzatani tukini disons bakoma ba pombo frère Malika lambai bakoma ba nenga telema bongo na podium bongo oye papa nana problème moboye nana poso kota mabondeli OK na kota mabondeli un mois akota te akota neni akota te donc c'est-à-dire to c'est le pasteur oyo bana ba kombote ala ki bonjamba za frère na penguité Ozomona Carmen Odia ça qui surpris parce que tout ça baninga to yebi o to pensa na pa baninga to on ba ninga na ndinta ba pambola oboy ba vanda kapi ba région kata musuka pa chakenda ba sokole mais moi ba lobano exacté mais peut-être ce qui ba iba lobana yo o la ki sa bango pinzela o yo kendaka o isala ke o koma lelo boy donc est bien ngaza lo ba lobate yo non peut dire na yo ba lobate. Quand on connaît, quand on connaît pas, on sait. Où ça tu sais comment on va apprendre yo. Les capacité d'apprendre yo. C'est ça. Yo zo critiquer muninga. Mais oui stratégie au muninga, oui sacrifice muninga ça la raté. Mais tant que on bi proposer, akoye bisa yo, ke ya kanjela nanga, eza ko ni na kisa Odia pasteur nanga. Ouais. On a qui nzela nzela. La kisi mais tant que Odia pesa vanda kapé, akofanda pe mania. Manya benda komi boy pena c'est qu'on a pas ça kendaka supposons parce que de to vanda kana to yebi mutema mutuna mututé tant ça qui surpris ya mona nga peke na pena musena nzambe mo ba dirigeanga kapashula on a voto conclure non na point wana ngai surtout na YouTube surtout na mokili oyo monde entier mututu oya traitaka ngai naza mutakisi mututu oya traitaka nga naza mal réputé omoni batu bakantaka na YouTube oyo neto za boitala na YouTube so na BBC réputation na nga na BBC réputation na nga pour avantage ya musala na nga pour epesa nga mbongo. Il y a des gens qui ont cœur, ba fi wana, ba mal réputé, ba fi wana na YouTube, ba baby ça non mais c'est faux. Donc Malika yé. Ngana ina YouTube pour na luka mbongo. Na vandi. Ba défaut. Pourquoi tu peux ça ba défaut? To bombango. Voilà.
différence c'est ça quand na YouTube na ya na pesa ba délire na pesa ba défaut na ba qualité nanga na bombi yango parce que pour découvrir qualité nanga faut za moto yo va nanga et alors tant muta traiter nga na muta ba kisi tant muta traiter nga kena mutu mabe tant muta traiter nga na ebisu yo na mona be miso ya ndenge na ndenge tant bo traiter nga na mo me diamba ça dit ngai no minimo loba menga no sola kana nzambe omuni bato na bo sela nga ba click bato yo ba sela nga click pour bakenda koyoba o kapashuda ko kabela Malika te na funda bango pa nzambe et après ça là ni ce qu'on a bâton na tiki bango nzambe muto ko se charger na bango tala yo na ebisu yo muta ko yiba réputation yibi kombo pour changer quelques têtes ya bateau yo za quelques têtes on en parce que so tikali kana ba groupe on est dans la caba biloko voilà les savoirs c'est ça les savoirs Fabrice Aloba les savoirs ne mentent pas. C'est-à-dire, na cause on a 10 personnes entourées à Batomabe. On a na yebi, on a salila. Non salila on a na moto aza pembe nangate. Te po aza pembe nangana sela o ya ite. On sela ka on na yebi. C'est-à-dire, bato na zakana bango. Tant que basala nga mabete, na kozara toujours na bango pour que panjambo comme sou yangwana. Pour mon Malika na grâce témoin, ba moni Malika na mora de la presse, ba moni Malika na lo rachou, ba moni Malika baza bato yo. Oh, bah, les canadiens, qui est mité et ça choix. Qui est mité et choix. Qui est mité et loco, oh yo, n'a pas convaincu na solana kapashula. Kapashula n'a pas sa témoignage. N'a pas dit comment maman. Ngai. Na yano na ndenge moboe, ba makambele kana yano na WhatsApp na nenga fo. Ozongi sanga pe ojiranga te. Mais na vanda bonabi non, na kende mabe. Na zongi kapashudo a ser nanga pona ajo mko nanga na musalo mko nanga na espérance ma msuzo mko nanga ya musika donc na conscience na bandika po mkolo malgré obuka ba minu opesa na chef coutumier mais to landa yo moko to landa na yo e andela na yo kolemba biso te donc c'est-à-dire tant on a fait conscience nanga reprocher nga kete na kende na kapashi mabe j'ai n'ai que c'est que kapashuda nani loko camarade et longo la capé et longo la côté camarade nyoso azala camarade ya Josman ya Malika ayebi point nanga ayebi ke manya soki asali mabe asenga pardon ayebi mutu to azala vrai camarade o ayebi kaza camarade nanga ya YouTube so to kabona kende na yo mais vrai camarade nanga o nazala na yi ba yebi kenga ceux qui na se comporter mabe na zonga kate master limbisa nga boma même ba nora kalongi ba yebi ça dit ça vrai nanga oyeba Malika mais ça vrai nanga te oye to tamboli to seki apona suko ke ko mofinganga et salama nzambe kutu mona nzambe kutu baboya ye nzambe kutu ayeba te ke yuda sa oteka ye tout donc comme ina point wana c'est tout point barre Malika témoignage le qui kitoko en tout cas donc comme ina biso okende la koshite vous avez besoin vraiment oloba na bato nyoso balinga kayo je t'ai laissé le temps de t'exprimer en plus tu t'es exprimé très bien romoni na kati parce que côté selinga barando te et tout olobi pena na kimkolo ezu makasi na changi to mona ki ba photo ba vidéo ya Penielle yo en tant que fille mère de tolobi a toujours bana na biso to appelle ba papa bana na biso bazara même sur la police o to lem susu to linga vraiment te ko sala mo mbilinga surtout na internet voilà yo fandi o la kisaka yo ne moi si ba linga yo mais quand même moi na mai a la kisi onyo se fa la ki na Saint-Valentin chambre ba photo ba nini yo jugement nos anini en tant que moi sur na bana mi balé ya mutu susu te Penielle Alexia Bisoka ke azaki maipayen. OK. Alexia Bisoka ke azaki maipayen, donc ça veut dire ton abi maipayen c'est-à-dire aza fille à délire. Ouais. Aya na ina via Mike Lambai parce que Mike Lambai azaki pasteur, il faut qu'à changer donné. Ngani na zabu so pasteur nga yo bana nga malgré no beta du solo ba ndika ya ba Bible. Mais na no précité, na koko ko mama pasteur te héros. Ni na boka mi na Coran nga boy basket nga boy na betini nga boy. Kitoko, mais non reconnaître Bible. Okokate te non ma pasteur simbate mais to yebi Bible ça dit papa yebi nzambe ngape na yebi kentamba mais so lingi bali no okoka voilà siko on les attend on nzamba préparer pour na moto keno il y a un temps pour tout na otinde musa na nzambe pour a changer ba donner mais nzamba sala peka onga na loba mobali mo yebi nzambe mobala sérieux o yo reconnaître que moi c'est en valeur taka mobali nanga benganga ba kombo nyaso benganga cœur benganga princesse benganga donc c'est-à-dire non mérité et c'est plus bas
star. Donc ça na poste na ko la ki sa papa ya mwana na nga teke na mutu mo ba benga nga ker, mutu mo benga nga princesse, mutu mo ba benga nga. Na tina na ngote, mais yo moko pesa vandi obika momi wana, tina zwaka na bokisa suka na soldat. Donc ça dit net tika na bongo, a zape na mutu ta musupa lekinga pa ozwaye. Et c'est important, hein? Penielle la tsiabiso kake, azaki ne fille de lure. Et puis, bravo kakapo, Mike Kalamba ya kotisaye na YouTube. Pour toye baka été, Mike mutaye la bisoye. Donc, bala sima ba papa ou baza ba star na ba maman baza star ba bomba. Bongo, Mike pas ko bomba te, ata zui paye pas koya na eka, pour y baza muta YouTube. Aza muta délire pe kaka. Mutu muso pa ko zala na maza pe muta ba biloko wana. Tala. Au moni frère Michel Bakenda. Na mone un vrai Moussa na Nzambe na critiquer na mututé. Na ba acte na ye, ba désert bima, ba vidéo bima, a salela qui Moussa na Nzambe, a s'excusa, a soit qui tana ya repo ya ko vanda, a solana Nzambe et puis après zongeli musique na ye. Kapashula. Na biso ba pasteur youtubeur baza aibele. Même tout ça pas aux années gentil. Ngana ele délire dans le téléphone en bois était parce que ce qui y a combien de fois tu es capachula mon boy baboni a balinga bengo kapashula so to yebi kapashula mo bazaka pe fille ba délire na YouTube mais lelo a changé là ta casque mususu ola tango poni o teba principe te est-ce que musu na Nzambe faut za gentil na mutu nyonso ti o ke ko sala na la reine de Saba batili le reine mo bona sa mai aya o sala ka pona gentillesse o ke o coucher pe reine wana sa mai bazio makamunyo so ke ouais. De fois ma barrière là pasteur ana ba barrière pasteur ana ba principe pasteur ana makambo be na mutu na yo face la barrière au pasteur Moïse a ça va t'es passé Moïse Mbi t'es passé Moïse Mbi et tout le monde est-ce qu'on retomber nango et pas et puis ça Eliane liboma comment dire muta liboma non le moment Eliane té pour son vidéo le moment Eliane na ko décortiquer na ko comme c'est même na Eliane yama oh mona oh je te jure Té, tokena na Europe té, et ça peut problème té, Europe a ne peut moto. Ce que son ami décortiquer maramba Eliane nyonso. Tia comme na Eliane. Tia comme na Europe. Na ko bimise na makanisa bonyama. Donc awo mona ne benge nyama. Donc tout ça est boy. Donc pasteur Moïse Mbiye, puis té, azam pasteur Moïse Mbiye azam moto. Et le ko biso to lingaka pa na bango eza. Ouais. Vous considérez que mon Eliane, à ça la clip pour Anine. Pour mon Eliane, mon d'accord, il y en a français. Mais ce qui m'a pas passé, moi je dis bien, t'as joué rôle ou ana. Alinga lingate pour l'état maintenant de Toboka. Alinga lingate, alinga le bolingo mon nini. Eh, alors jouer nini, bon le bolingo nini, quand tu vas traiter quand il passait, moi je dis bien, à côté si Jézabel la clip. Pour à mon Eliane, bien, azanini mais njoka Jézabel. Il y a moins de peu ça va pas, bah moi faut moi. Bon on peut mais c'est quand c'est Jézabel, quand c'est pas Miss, mon pasteur Jimmy Chouaga. Ba côté c'est là que ba Miss, ya bangala ya pembeti. Ouais. Kasi yonga ba koisa kaiti. C'est-à-dire mutu il faut que c'est là où Nzambe otinda yo sala. Ba Nzambe il faut stambola na ba principe ya bonzambe. O Nzambe azolobela yo yango yo sala. Ko yebisa ngante passer Moïse Mbi alala ki Nzambe lobele benge Eliane kota na clip wana. Na peso ka exemple so ba memela kenga. Alinga ka linga tata elitama na nga linga te. Po ditama bo eza facile, même na belle famille ba boya. Ba pekisa mwana bango yete. Mais on a katinanga pour apprendre ango il faut zala nanga pour yeba que Malika fille délire nga beta bongo bakanda vie ozomona Eliane aza muta ko lobela te Penielle aza fille aza maipaye Penielle aza fille mo toko na yebiso na jeko basangisa nyonso na mpuku na pesi sangisa et c'est important mais tellement aza fille de lire yango to mona ngo siko eza normal mais tout sauf ça. Son nom il est beau, Azabie mais Keba. Frère Maki Kalamba, 1m90. À Bokama, Makasi. Aza rêve ba youtubeuse belé, ba fille ba zoka bangote. Et belé. Kilo. Mais ma pasteur ne soit gentil hein.
Gentil avec barrière. Okay. Gentil avec des donc prévenir prévenir parce que tous les mis se belé tout le monde va mis en temps bâtiment on va 4 biso bina makamba bolingo na makamba ko séduire toi na ba mis 6 to ebi ke oh yo pe ba luka ba séduire yo OK pasteur Moïse Mbiye donc carré yoka pasteur Moïse Mbiye carré faut mai kalambai carré baza ba rêve ya ba fille belé ba zwa bango te na YouTube tala kitoko eza kozala nango te moi si tala kapashula ngai na yo na ebisiwa na sepela na o na nango eza lo lenge nzamba salelanga so blazo takata soko lekinga na dollar nga na lekio na kondime bele pe na mpiaka nga na tala maison de gloire o nzamba bongisa po nanga ki bote ma nazalaka nango mais na kota ki nanga na distraction na oyeba te parce que to komi ko comprendre pour faire mai kalamba inda zana ataza pasteur mais so na vandi sepe bona ko te ayepe makambo eza logique juste na moi vie aux amakasi mais yo mondo désorientant nka naza mutu na musuni na pengwa pe na osumuka yo na bina parfaité ozomona ça dit nazaka clair pe nazaka logique na pe na fille de principe et facilité ngana pe sa batu ba devoir parce que avant YouTube na pe na ba ex nanga on nazoka na ninga ba poto parce que ngana koni poto yo na bana mona poto ozomona ta za numéro poto wa ya Paris ça dit et des gars ozomona eza pe complexe eza ndenga lo lengi nzamba salelanga na linga oza plafond par rapport à game et ndengi nanga ozomona donc c'est-à-dire faut mic zala yo ozomona maramba Penielle kutu ezate qu'il faut y pas répondre toi ça les loko moko boye et puis il faut être sage batu basale la yote pour na combo ya YouTube moko boye mutalinga mi pesa makambu ayi pemi na foi mai kalambai a créer loko moko boye pour ami pesa makambu te na loba na na poso tanga komba mutu te parce que ndamba inspirer nga makambu belé fona ya koloba nazo mutu na musuni on loba foi mai kalambai otalanga parce que Moïse Mbiye otalanga pe osale lango parce que na mutu naza mutu quoi yé tu as bien parlé voilà yes et l'autre différence ngana bango ezaka ka bango basola na nzambe à tout moment voilà ngasko na sola na nzambe na tananga OK merci Malika voilà to kopi la suka ba salutation na banani merci Mania ba tutu balinga chose Mania Malika ba tutu ba soutenir nga en tout cas na voyage à Dubaï et bato bakabelanga na sengela bango juste bénédiction panzambe na mota kabelo $200 yo kabeleni c'est ça donc nani loko kabelete donc pesa dossier ne panzambe base belé baningana tanga bakombo na bango te maman Eliane je te salue des gros bisous à toi mon vieux Deyo Muzungu l'homme de parole merci beaucoup à toi la joie ma de pituna très puissante donc merci beaucoup Boza tellement ebelé ya Julia Likabe merci beaucoup à toi Nana Tibobambo merci beaucoup et donc basé belé son abina bando boaka awa et si la thé donc Boza tellement ebelé bato ba soutenir Rajos Mania Malika partout dans le monde ba soutien abina vraiment énormément Fallon Talani Motema Patrick Kabamba des gros bisous à toi Maya chérie merci beaucoup à toi Marlène Kassanga leader donc fille à passeport rouge au PC va fille ebelé paye à TV Devoir donc en tout cas pardon mais on doit donc on a ba institution ba blo mususu ya ba vie mambo belé son encadré au kaka oui ko servir pe ba mususu batala biso voilà mai belé ba sol ba ko tsela ko ba dossier voilà vous enchaîne na yo mais ba ki bato belé balinga ko ba ki paranga kapasula mania bosala ba débat mania ngane na boya na simba no frère mais pour ozana ko yo kate moko na bi to chona kata cage te problème nangezani kapasula problème nangezani na linga o comprendre nga c'est-à-dire ton barna parfaité c'est-à-dire na pe na délire te yo moko santaka yebisa batuana soki na ye awa na zongi mania na zongi Joseline mania batika nga peso na bibi na nga pe kuna na sama kam na nga mais c'est comme na maman ya ko sola na bango na zongi na nga na sola na bango donc ba ko bisa ka caméléon donc awa na poso mususu kuna pe na gena poso mususu pona ape mutu na ko tika il faut respirer na YouTube na ko kate na c'est la Bible na YouTube na ko c'est la Bible na pasteur John ten na ko c'est la Bible te na pasteur lité ya kanda te même pasteur lité ya kanda bima kapé pasteur de l'île sukuta bimi njondo Njondo après si peu prophétie ndike kangi ya na mututi kapashola
Merci en tout cas, Mania. Merci à Arsène Maïla. Merci en tout cas, on y est sur la division. Merci Kendike. Na pesi ba bof na nganya sombote Patrick Bamba. Mon bof. Na pesi ba bof boleke belé ba bof. Vraiment. Na ebité quoi. Sangi ça va tout. Motema falo. Boni Marlène. Marlène Kasanga leader fille à Mukanda passeport rouge, passeport française, donc les aides de voir, il y a Batubélé. Grâce à mon passeport rouge en direct des Soudaf, donc Bisso, tout ça, Yaki, l'équipe parquetée. T'es parquet que ça n'est. Ah ouais. Yes, dossier, ils ont quoi test à Corona. Donc, on te fait test, c'est là-bas, puis ça résultat. Faut le corps rempli, maman rempli. La bisographe c'est mon star. Les gars, ouais, qu'on remplit. Babouka na bango minou, ba pesa ba chef coutumier. Mais ezo senga, Pokoko. Na ebisuyo. Ba kazolela. Merci en tout cas, bye, à la prochaine, au revoir. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. KAPASHTV.